ya kosolola ndenge ya kindumba na ndenge ya bato bakufa ti rythme samba ko répondre na bakoma parce que ezali na force moko oyo ezali ke soki Peniel le popo ko sanga te ke Peniel azana mutu moko ta yokaka na famille na ye te mobali même fa banga ko mobali na ye to banga même pas ndeko na yo c'est que bino tout bozo vivre si vous pouvez ndeko na yo eza image avec ndeko na seconde comme samba ngana so wana ba ministère nyonso na zana contrat moko te o na sana ministère siko camarade no ba publier lelo fier parce que to mona moi ça Mike Kalambai maman ya bana Mike Kalambai mais oh azap maman ya bana na ezalo kwa moi soki passer Mike Kalambai azana moi cité et ça la bien Julien s'il vous plaît vous êtes mon invité azali mobile soki tunabi soki yo passer Mike Kalambai azana moi si soki moi si wana balingana na moi si voilà na maman yo lobi ke pene na bi ke fa Mike Kasenga bazonga non ngana lobi on a pas lobi ba propos il y a la dame en question. Il y a Peniel nani oyo pe ndeko Ramsès azali pe na micro nanga alobaki pe FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, là vous êtes branchés sur Image Pro de tout le vrai des Gloria Lang, la méga star de la presse congolaise, une américaine perdue qu'on retrouve en France. Et Dieu merci à tout le monde, abonnez-vous sur Image Pro, vous ne serez jamais déçus. Votre émission, L'invité parle, c'est une émission spéciale. Merci beaucoup pour la présence de Glody Diasuka, la mignonne de Tracy pour la même magique. On se retrouve encore aujourd'hui à Paris. Merci aussi à Guélon Lutonadio, merci à toi parce que tu es là avec nous. Merci à le véritable code Nikia, Willy Mouchen, code privé de Gloria. Pourquoi pour ça, mon agence privée, Diezolari, Marca 231, Victoire à 57, Nakobo Sanate. Des fois, on n'a pas Pézara, choisi ma tata ange adorable de bon séjour à Paris, le grand maître. Elle choisit. Merci à mon vieux Jojo Ngonda, la taille avantageuse. Vérami, ami, c'est respect à toi. Pourquoi pas aussi, lui, c'est qui, Ordi Paris 20h. Papi Kaimbe, le boss, Léguinanga Blanchard Kabanga, Léon et Léla. Et Fabrice Moudélé. Merci à tout le monde. Merci à Kondani Monongo. Merci aussi à Saladette et Nad du titre. Respect à toi. C'est une émission spéciale par rapport à ma collègue qui a arrêté ce soir Affaire Peniel. Je suis en train de recevoir pour vous un ami, meilleur ami à Mobali, à Peniel et à Sika. Il est parmi la personne qui a Peniel l'émission en Belgique. On a soigné le lot. Et là, on a aussi raté Peniel et Mike Kalambai. Peniel a comme mi bal naï, ba Japot, ba Nani, ba qui est pas pasteur Denis Les, bien soana. Aujourd'hui, a commis dans mobile. Mais pourquoi toujours Peniel derrière Mike Kalambai? Il demande ses enfants. À Sangana, ni ko finga, tangi ba liste ya bateau, ba bima, na frère Mike. Ma grande surprise na mon way ici à Marim sur ma côte na 4. Atangi ba Sandra Mboui. Atangi ba tumsusu ba ne ba kombo amene ba ovile mo leka. Mais comment mon bal na zonzima moi ça la guerre na ex papa ya bana naï. Si Mizoa Jordan il est avec moi, Koko font la caméra, je reçois pour vous Julien Botalatala, Tala Lelo, l'embocate de la presse congolaise. Bonsoir Botalatala. Jambo Mbote, bonsoir, bonjour, Moyo. Gloria Olangi, merci beaucoup na Image Pro. Ça réel plaisir. Ya oyambanga imbali boso. Tokutani suna Paris. Tokutana suna Paris, na raisonner biso nyonso na Kinshasa. Matika songo kaskas. Freddy Akimbe. Kolo me aboti mwana bébé. Tara age matika songo mana mwana bébé na age na e. Aboti na retard et Glody Diasuka. Na Tracy Melenga Pro pour na bango et puis modéro de la presse Freddy Akimbe. Mike Lokamba, Bandego tout et pourquoi pas na tout donc plaisir et ma casse na Image Pro et puis na fire basket. Voilà, Julien s'appelle comment on a yo Julien na yambo le loza émission spéciale parce que on a Belgique tout ça mes photos que on a Paris pour ça maramo autoko kana réseaux sociaux na kemba autour de bio mona qui déjà donné na sabana qui annonce nangai affaire Peniel et frère Mike Kalambai.
yo ozali meilleur ami ya mobali ya Peniel ya sika po Peniel na taka bona Mike azuzu mibali ebele mais mobali azali siko za camarade na yo bete biso no lisolo ya quoi zoleka Peniel na frère Mike mobali na ye o aza camarade na yo comment ça se passe azo sepela ba bêtise à Peniel expliquer biso lo nezoleka na kati wana. Merci beaucoup Gloire Langi yoyebi avant Tobanda ezana ba yoyebi mon biso les aba remercier biso et puis ba soutenir biso azana toujours na ngai ezana entreprise na biso ya ndeko na biso congolais les quartiers LTD monsieur Gelor Lutonadio azabongo na service ya décoration service traiteur service ya déménagement et pourquoi pas na organisation ya ba fête genre nion sur cette nous sur ça mariage anniversaire collation et pourquoi pas na ba gâteau ya ba fête nyonso JLB Lutonadio les quartiers LTD merci beaucoup nayo un grand merci à Aimé de Sambi un grand merci à Christian Kadima Blanchard Kabanga na oka Blanchard Kabanga les millionnaires donc ça dit que lobi na zalaki naye Papi Kaimé le boss. OK merci beaucoup naye merci beaucoup na Patrick Bacha merci beaucoup na Blanc de Bruxelles Pauline Luta Pembele beaucoup comprendre que batata la biso dans Pauline Luta Pembele à Mitogene depuis Londres 100% marié pourquoi pas na Denis Makambo na la carte qui gagne Aigle Bijou Massinga par rapport à la question opposée naï il y a Peniel sœur nayo Peniel na frère nayo Mike Kalambai oza bongo pasteur Mike Kalambai moni ba sujet ba vie privée Gloire Langi ezarempe ba sujet mo ezarempe trop glissant parce que c'est totalement bien en kati la réalité mususu ça vraiment na kati mais on a encore vraiment côté on a tena oka kino o bagné bandolo bi ki Peniel azala ki tambola après Mike to mona jackpot ayaki jackpot relation il y a des nilesi tout le monde a fait des vidéos même on t'a Peniel sur l'internet si vous êtes d'accord avec moi mais tout ça mais pourquoi aujourd'hui Peniel tant que oza ami oza camarade ya mobile nae comment la mobile nae oza camarade na fiancé nae pourquoi Peniel qu'il y a toujours une vie à frère Mike Kalambai parce qu'il y a une émission. Voilà. Ok, je suis journaliste Nengue Prince Bakali, Alobaka, journaliste d'investigation. Je ne pense même pas que na Moussa Nabiso ya presse qui a métier Zalaka, bien qu'il n'a pas avoué que Mobile Peniel, Azali Bongo, camarade Nangai, bien que, comme on a eu vraiment, na ko permettre vraiment que to vendre lango ploba qui pour na sujet ya Peniel nengo expliquer parce que so to bito boya to lo bangote ya ngo déjà c'est bima déjà dans les réseaux sociaux partout par rapport nango nengo lobi ke Peniel azozonga en tout cas so totali bien ngai koleka ya émission ya Peniel aleka qui parle ngai l'émission ta lelo ezalaki na sujet moko sujet zalaki tout le monde a yebi Peniel. Ouais. Anzela ya pasteur Mike Kalambai. Ouais. Azobeta bon za na événement na ye. Azobeta bon na stade des martyrs. Oui. Azapena biso à stade des martyrs et puis azobeta pe na Zénith de Paris oui. Et puis azapena ba prochain mususu azanango. Ab événement mususu azanango. Na solo la ki na Peniel. Oui. Et puis na solo la ki pe na fiancé na ye. Ndeto baka na éthique journalistique pe na déontologie. Pour confirmer le courrier bagité ou le bagno c'est leur radio Capi voilà selon Diasuka selon Gloria le bureau to confirmer ça qui n'engé Félix Sekedi a onyo ko congolais n'engé ye nangobila na Vital Kamere ba ko sala rage ya makasi Félix azui ba camarade nyonso ya poto akitina ba na Kinshasa pour que basa le système a yibi mbongo ndima prison 6 mois après obimi mais si j'ai ça monate mais na lukaki na monaki to solo la gina bango na kuluka information na sur ces informations sur ces alaki ou bien sur le qui Peniel bakangaki alors yo yebi depuis tous années Kinshasa mona na début émission na biso to lobaki to tanga ba kombo ya bandeko nyonso to zana bango na kisa ba pomba ya YouTube si faut ba Hervé making of Hervé ba pomba ya YouTube to yebi que tous Hollande information na source et puis ba invité ba respecter biso ya mona sala qui est fort ya ko solo la na mobile ya Peniel et puis na Peniel pour que bandi je pense que bazaba na mikete et ba nini ba ngawalo ba na émission tala lelo monaki ngena tuna par rapport ya sujet oyo babundaki na ser na etopé incompréhension ezala qui ne babarake là où ils vivent les gens il y a toujours des problèmes monaki solaki na et puis ipsina noté pour non solo na madame ça problème té pour Peniel a bien déjà
leki na biso me na ndenge ya angle mosusu aza déjà mokolo ina meka kosolola na ye nomonaki alekaki na émission tard lelo nde tosololaki na ye kosola bosololaki wana monte ka partie émission na onde moto epeli par rapport ya vie ya Peniel parce que pourquoi kaka pede la bimaration frère Mike Kalamba aza na événement mo alenga sala père a toujours kana kombo Mike Kalamba. Ok, merci beaucoup pour la question. Ngai nazali la même mende ya Peniel te, la même mende la baibite azali ministre de la communication et médias oza okatabiso ba connexion tant na Kinshasa pour un avantage ancien président Joseph Kabila Kabange. Mutu a remplacé Sikoyo Patrick Mouyaya oza bongo photographe ya okangana Kagame ya okangana na Macron ba photo obunyo so bomonaka atama partout nga za porter parole na été nazali grand frère ya âge pour na Peniel nazali mobali ya Peniel par rapport ya relation ezali ngai na mobali na ye mais na éthique journalistique pe na déontologie na musana nga nazali journaliste ya azali invité alors pour na kozwa les devants ya ba makambo susu et aux ala vraiment moi pasi Gloire Langi mais o nga na yebi ezali ke Peniel azalaki pe na ba raison mususu oyo na éthique journalistique pe na déontologie na cadre qui professionnalisme yo yebi ke na rédaction va to bande émission tous autres informations na source trop traité et totali o ya diffuser biso zato batatindika chakalté na ko yeba pe réalité mo par rapport ya pasteur Mike Kalamba to pe ya pasteur Diniles bazabongo vienanga mais na ko kenango azai PDG na yo oui ancien patron na ngai pour wana na parcours na ngai ndenge na lekaki on moni ko tuninga mambo wana te ndenge na zai po ngala ultima na chaîne na télévision atanga ba cassette et na tango te ki obengi on attendra kombo passer ngefa opesi mbongo si j'ai agelo lutona de GLB pour les quartiers LTD nenga sala ba fête ne kitoko oki opesa passer ngefa mbongo oki obenga msusu opesi toujours on a déjà peine na mona ba youtubers ba sala ba émission ba chroni papa ba chroni maman lelo po ba le ba te ba ben poli te na zo ba leki ata baza ba 50 baza ba leki tout ya baguerre au salaire à l'époque tu fais foutre biso aujourd'hui ça paye pas bah ça c'est gratuit donc je pouvais pas donc c'est ça on a koloba vraiment bien vraiment pour nous vraiment direct na ba talibiso na yamba qui invité mais biso sujet na biso na plateau zala qui par rapport ya kolobela par rapport à kolobela ndenge na ba réseaux sociaux biso photo lo bango clair ba page ba TikTok et komi ba page ba Facebook ba YouTube ba logo tout ba réseaux sociaux ba comme ba témé belé ba sala ki ba kanga ki Peniel alors le na benga passer ngefa loba na futa denile simbongo loba si faut loba clair parce que o comme ça malelo comme bon parce que boulot et que comme belé il faut na luka inviter yemo parce que biso tant on ça ba stage na TKM tant on le canaba na ba stage na ba RTGA tant on kele ba Nzondo TV ba no l'exception ko convaincre inviter. C'est-à-dire que mutu moko réalité salami na mabele on eska de Lodija Sukazali mais il faut que luka ko lobby ça inviter wana msu maman ateka ma pa ebe olobate il faut que convaincre lelo eza bongote na presse bien que na tenir pe bande comme so bazama regardé mais j'étais obligé ya ko sona bango malgré tout solo là qui na ba mais na ba propos musus oyo ebimaki ils ont concerné toujours parce que l'article 23 liberté de l'expression ndenge bison soyebi mais ba propos teni concernera toujours invité Gloire Langi janse binos boyoka ki penene nga bimisaki ba vérité mususu ke oyebimaki ke na part na ye parce que na part na ye akoza na raison évangéliste loye parce que Bible n'est tout ça de lango Matthieu aloba senoye Jean aloba senoye Luc aloba senoye selon Peniel aloba kike Mike Kalamba azana besoin bazongana et puis côté pe ya Mike Kalamba comme on a que un mususu era Ramsès ndenge pe yaka parce que kaka bino botuninga ka pourquoi botuninga Peniel parce que ya maki era c'est na bani na parce que pelisi moto par rapport émission bon era on a yamba ko non so mi balé mais émission bazo betel sur le trône internet c'est trop ce que tu as fait avec Peniel
pelisi moto comme ki basanga na zawadi basé makapo belé c'était pas le moment parce que ata yo posa chroniqueur obi que ça ko étouffer actualité ya frère Mike parce que to ba biso to zo ba message monsieur ko ya mobité to tout fond papa muta na événement mo amunene aujourd'hui on parle de frère Mike Kalamba na ndenge ya kindumba na ndenge ya ba kufa ti rythme samba ko répondre na ba rekoma parce que ba aussi mana ba baza invité c'est par rapport à ça que je t'ai posé cette question voilà. Merci beaucoup par rapport à Nengo poser une question par rapport à Nango, mais s'il faut qu'on le bat bien, au moins effraction, liwa, problème, tango yaga équipera vraiment té. Et puis non, si on allait batailler biso partout dans le monde na Image Pro, Pasteur Mike Kalamba, na Majabu, bazali bongo ba partenaire. Il y a chaîne film na Fimbo pour na rouler qui ça, ba image na bango. Na signaler partout dans le monde. Loko la paix émission tale les ali na partenariat na film na Fimbo soki na bipe botalata la paix aliaki pe mokete na kosi aliaki mais ezaki par rapport ya musala pona kolaki ça siko yo liaki de peut ça la campagne pona concert na ye ya munene comment yo liaki mondimo lexa moto ebika ko détruire information ya moto ayena la tango abika mutana événement ya munene onzimio ya mbayo bosani ya minto on parle plus de frère Mike Kalamba na ndenga ba concert ba mo bakaka penel la salaki ayebite abimaki na Marie Misambo abimaki na Ovine Moleka abimaki na ba comment mususu to babala ba vierge ba mettre ba babika ba vierge ndaka mabala ba binguna ba sa Mike Kalamba fa mabala tu trouves ça normal botala tala OK Fire basket ngape na motala kande glow la ngatala pour na tala ona musika ngama ngazabelo pour na kama ka basket na ozonga kote na Fire basket n'a pas de même moral dans la réalisation Jordan Mizoua. Jordan Mizoua. Merci beaucoup na Jordan Mizoua, merci beaucoup na Batali biso partout le monde et pourquoi pas na Derlin, Diengo, Mourinho, le grand coach Rapace. Mais par rapport à la question opposée pourquoi Nasali boza moko na lingala moko yamba moto ebike akweko bebisa image ya frère Mike Nathan oyo na même chaîne au câble boza na moko na frère Mike Kalamba. OK, na information batali biso partout le monde makoko lo ba qui marché et ya qui après émission. OK. Il y a marché qui après émission après ko ça l'émission parce que na yamba déjà payé parce que moni babiso ndenge oyebi yo mo oyebi musalo am so ndenge ki la journaliste ça la camarade. Et puis, journaliste, c'est un hypocrite. Journaliste, c'est pas ton raté. Journaliste, c'est pas un makababa un vrai journaliste. Non seulement dans l'odontologie, et puis un état d'esprit pour montrer mon ami sa valeur. Peniel me respecte. Équipe, il y a côté à Pasteur Mike Kalamba, je respecte Rapenga. Et puis, je respecte Bambale. Il y a un qui Peniel. L'émission de l'émission qu'on a 6G. Où est là qui n'est pas qui est. N'est pas qui est Asimba Kimbeli. Wachuba ou abongo zali bongo ndekonaye. Anaki singa abino mais c'est le journaliste. Dans la réalité zaki ba problème ba famille tout est consort. Et puis une émission une émission ngo de tout soir mamuno de sili. Mais par rapport à promotion, il y a Pasteur Mike Kalamba et biso to boyate parce que équipe après il y a Pasteur Mike Kalamba avant que batinda auto baga et pakolos topé contrat et ya batala kité ki ba mona kité ki le combattant de la presse botalatala azali muté mabe. Tout comme qui est Ken Piana Makizemi plutôt parler na PC bambo te parents responsables na PC bambo te sigazali ti ba ba ya parce que ba mona ki peke et da ki pe normal ba koko banane na mona ki ba image et ça rappelle on a image pot ouais ozara nango na mona ki pe masalanga Frank Sema ya za nango na mona ki pe masalanga kozala nini ba image ya Pasteur Mike Kalamba na ninga ba sports mona peke ya ki pe côté na biso donc ça veut dire que pour na bateau ba okanisa c'est comme si tozali mbeli ya double tranchant de batbalobaka ezama impossible. Peniel aleka ki pour que aloba o alobaki et puis Peniel naza censé na solola na Peniel naza censé na solola na Pasteur Mike Kalamba. Mais pona ya ko sala hypocrisie parce que gelo le tournoi de GLB ayebi et de Sambi ba imam na zoloba na Simon Panzu na Los na Belgique. Donc je suis pas hypocrite nenga la fonctionnera déjà et puis naza censé ya ko protéger produit nabiso. Voilà. Pasteur Mike Kalamba. Pasteur Mike et puis preuve en une émission de pendant ta biso ba comprendre que naza ko kata de ko nabiso Peniel. Ezalo ko ndenge naza rapé na ndeko nanga Ken Piana Makizembe. Ezala ba reproche muso asala anga pe musu na sala gaye et musu po mona ke akatinga musu pe ngapo pe na kati pour que ba dégâts et ça les mater. Pour ba dégâts et ça até Julien Botalatala. Lelo oyo
camarade na yo aza oba pibio na ndé mobile camarade non? Oui, c'est mon frère. C'est ton frère oba pibio wana. Oba pibio t'es fiancé na ye. Ka ba pibio que de sens que ndenge yo posa na mobile na yo. Ba photo na ni ebimi polé voilà. Mageta balingana ki. Aza moi ça lui passe. Ba balusa ki kingo. To balingana sika tant après c'est moi ce n'est pas. OK. Siko tout dans nini. Camarade na yo ne ba pibio bongo. Tanga mona ke marambo yo panela zo bimisa pona mic kanamba ba botine kutubana zo banga te. En tout cas, nengo lobi bongo nazo ki pe temps ya rosolo. La mo batala biso. Batala biso bon, mais na batu musu ba découvrir gloire langi lelo, ba musu pe ba découvrir nga lelo, mais batu o ba yebi nenga na fonctionnera. Nazo ki temps rosolo na frère nanga par rapport à makambango. Loko eza makambu ya vie privée, moni mamba vie privée za vraiment terrain mo za très sensible. J'ai l'intérêt à pasteur Mike Kalambay. J'ai l'intérêt aussi à Peniel. Siko par rapport à mobile naie au basolo la intimité en tout cas c'est moi je parle makambo zo les canaux réseaux sociaux camarade na mobile ya Peniel Peniel lelo oyo vine comment chaque jour to publier babilo quoi liste ya tangi wana autorité bazana quand c'est comme pas de revenu molika sans ndambuya bana na etobi kabala so nza vierge ba faisait belé wana ti lelo rythme sam à répondre bon parce que ça n'est de trop il y a Marie mais ça n'est de trop que frère Michael man on a réseau maman Gauthier mascotte ingénieur de banque ouais viens vous en êtes-il vous allez au Kabonate tout Kabonate oui parce que Nicolo na le nox ça zo code ça bana basé belé grâce à l'anox c'était désolé donc tous à ce qu'on bat tout temps aux hommes qui est marambo ezole kawana camarade na yo na famille na ye ba kondima Peniel azo finga papa ya bana bala vierge kotanga ba komba bato biso so côté la Peniel na Kinshasa mais monte comme ça n'est de trop chaque jour bana nanga oza boye obimana boye c'était important ko sangana zawadi lokwa yo zambo mabe pas fa Mike Fabanga yo pour ozo tambola na oza ndeko mobali o comme le mobile Peniel donc ba ko pe kotizo pona mabe pona frère Mike Loro langi na yo bana miso bat batali biso partout dans le monde na invité boteninga regardez je suis le combattant de la presse congolaise asala effort pour que nazala o nazalelo nena yamba Peniel na micro nena yamba Félix Tshisekedi Paulo Bamabe ya Kabila ki akotisi ba Rwandais si kotano dimension ya Kabila en pouvoir na yambiye na ba Chibala na ba nyonso pour que balo na ba Fayulu na micro émission talelo alors pona yamba passer Mike Kamba to na ba Peniel elo noba o na ko boya nena ko éviter ils allaient babengaka ba point moko sensible batala ke mission so ba ozonga ba comprendre que nazaki ko kata Peniel maloba on kata Peniel maloba pour moi bilo musu gloire ko oyeba ya pisha kumu les soldats de la presse n'invite soit caporal soit à la colonel yemo mi pesaka les soldats de la presse arose appelle liki mara soda ça appelle pas femme donc pour na koloba ke ya kokota na angle wana bat babanga Jules Botata est un peu passif parce que ngai naza journaliste naza na chaîne naza na émission ndenge image pro ezali ndenge pe émission na ezali invité akoya totali oya kolobana oya kolobate so ezaki bongo te informé ok marché topé contrat ya Majabu na ya passé mec et après émission on a pourquoi il non c'est pas grave non, mais pour te dire que y a un tout ngate topé cet espace au moins ba bota la biso lelo ba comment luka ko pe cet espace makasi na bandeko ya ba youtubeur na ba oh TikTok bon matabo ta ba flair alors que mon dossier za ba vie privée za très sensible totalement content parce que même quand il y a raison mais ça sous vie privée t'es parce que ça pas déjà sur les réseaux sociaux vie privée mais chaque jour Peniel a belle sœur na yo belle sœur na yo parce que même quand il peut azape frère na ngai ex belle sœur na biso gloire pardon na bat bota la biso na émission ta lelo tous za ba hypocrite Gelo Lutoniado GLB ou les quartiers LTD les services traités azali frère nanga pourquoi na boya ka frère nanga ya uli mushe na frère na bongo mobali ya Peniel za frère nanga na wanga na ye pona makambo o wanga na ye kolobi boye vie privée ezali sous-souté parce que Peniel chaque jour azo na ba matière camarade na yo take noko solo akondima ex mutu mo boya ko mobima na aloba mama mutu mo seko na besoin na ye OK siko omoni na ba question tout ninga eza mo simple mais za ba question moko boye eza trop glissant net nga na ko permettre yango te des ngamo ne na vana na ko permettre ngote même les passés bon vrai mobali azakana asala kazu na les passés à moi si na été c'est-à-dire que Gloire Langi supposons ce que zalaki Gloire Langi moi si il y a les combattants de la presse congolaise azo zalaki na 555 000 mibali
on a Gloria Lelo. Julien n'a pas image pro, on a tourné, on a fait basket. Ok. Et là, on a yoka yango. On a confiance dans Mamoutou. Côté hôtel, il m'a montré on a eu Peniel. À solo là, na mobile na ye. C'est ça la cop. Baya rabon en réseau sur pas ça. Comme pomba on peut aligner ba publier, c'est rappel a besoin de succès. Petit ba publier bongo, akela ba page. Ah ma ça non c'est beau solo qui m'a poigné. Oh qui m'a poigné. Ande kona. Sanga fardo mon ngana zo wanga na te. Yves Pan, c'est mon ami. Alain Dele, c'est mon ami. Matika Sogo, c'est mon ami. Mobile ya Peniel, c'est mon ami. Mais ba paramètre mon vie est le téléphone. Moi Samsung na maboko, za na fungula shema na. Oh. Oyo Julien Botalatala. WhatsApp nde sijo tu na nga Peniel. So toye a on a YouTube nde par exemple ba fondation na ngai on za nango. Ba ofelina na nga na za nango. So toye kota Snap nde vie privée ya ngai. So toye kota galerie ya photo eza lokola business na nga na salaka topé partenariat na nga na za nango na les patrons de l'ordre tournal na aimé de Sambi. Dans la bataille so pour na yo côté wana c'est mieux au ça l'effort o nga na salaki. Ya ko kuluka Peniel Olobisaye. T'es colonisé na moment oyo non on accepte. On dit au kokosala ngote glo langi parce que on a dans la position mo. T'es dans la position parce que à l'époque les gens disaient qu'il est dans la position même il y a Peniel. Quand la barrière na temps oyo. Beau frère ceux qui camarades na yo ndeko na yo. Ako on se ba publier na temps au mot des opéla. S'il vous plaît. Si j'ai Julien Botalatala. Comment ba robenga Picha? Comment ba robenga Tracy Mbelenga? Comment ba robenga Alvin Beyaki mon ami? Aya côté mango na sujet muto défendre vrai sujet Julien ezali ngai moko Julien Botalatala tala lelo le combattant de la presse congolaise. Toi garçon na ndimi na assemble monsieur wana moi on appelle monsieur Mike Kalambay monsieur époux de copain parce que non fiancé de Peniel na mi tu dois accepter que ba finga ne ba finga na réseaux sociaux wana na parce que avec ça moi si ne ba bêtise au ça na mi parce que frère Mike Kalambay comme appelle la vie naé mais frère Mike Kalambay ne parle pas de Peniel pourquoi Peniel est vers Mike c'est qu'on a besoin Mike pour muto ça mon ami tu ça quand ndekona ou bazo kitisa na minute ba komi ko finga na so ngata ngata ba commentaire ba finga makasi neto so tanga ba commentaire niveau bazo kende na ye na te so ifabine ba ko nzima Peniel donc omoni si jour lo baki avant que to entamer na émission s'il faut va vraiment trop bien avec ba ota la biso à soulever point c'est que mon frère omoni par rapport à climat na mamonyo so muto poussara raison c'est loyer ba ota la biso bo teninga regardez journaliste a rekoyeba vraie réalité yaya Willy Mouchen Kodamboka mais na TV na côté manalo bangote même côté ya pasteur Mike Kalambay même côté ya Peniel donc moni ba réserve aux alongo moni oyozela na ba TikTok wana na ba to ba boya to ko bandango siko po biso mto banda YouTube yo yebi ba sentir no YouTube c'est pas important faut un paramètre mususu principe to ko bandango siko yo mais et c'est important. Pourquoi on a important? Parce que nous sommes bandiango et kozala na faille côté il y a Peniel et kozala na faille côté il y a Mike Kalambay. Alors Mike Kalambay azali mobile le rôle ngai. Baboti na Peniel. Ah mobile le quoi yo mais azali musicien azali sali nzambi. Azali mobile le rôle nga baboti na Peniel. Bazana bana. Babala naki. Bakabwana ki sous sa provenance au bajiriste balobaka acte supposément que na sous sa provenance il y a séparation na bango na yebité Peniel a yebisanga ngote puis passer ma kamba yebisanga ngote alors pour na ko réserver énergie il y a émission na ngai tala lelo pour na ko il y a ko réserver valeur na ngai je suis obligé à kolobaki je suis en bon terme na passer ma Kalambay o azali bongo artiste ya munene na osala ba exploit et puis batebele bakangolami par banzembo na ye batebele bakangolami par ba message ya maté na ye nyonso wana siko eza na mwana mwasi moko boyo ya mbaki na émission azali belle sœur na yo azali mwasi ya ndeko na yo azolinga ko boyikota ngo pe so ba image que frère Mike c'est pas un vrai l'homme de Dieu frère Mike c'est un violeur parce que frère Mike a violé. Ok, est-ce que nous avons une émission même pas là, après mission na yo peut-être la mission makambo belé makambo bimé belé sur les réseaux sociaux tu vois un peu y en a basiko yo
Nous sommes bimawana. Gelo aidez biso s'il vous plaît. Nous sommes bimawana. Tant que yo, ngala ngana songa kana ndekona yo. Mobali ya solo. Est-ce que il peut accepter moi si o yazo kinga abala. Asa la genre de bêtises na réseau sur ce point de vue no soko. Yo noza Julien Boye ex ya moi si na yo mbote de bana. Moi si chaque fois kana makele kara ex wana point de vue na sera toujours d'accord avec la fille fiancée ngana fichu bobalana. Aka o viola kinga obimakana de tel au moni yobo na osalo boye o sakinga na chambre katalai soko yebi nani bote mari misamo abimana yo na zolo ba vérité toi tu peux accepter quelque part que utala moi sinon ba jour abongo les canaux internet gloire langi oyebi réalité moko na yo mona na poto même moi si azana besoin mobile na ye alors ba selonga même moi si alinga mobile ne ya solo même mobile alinga moi si ne ya solo tellement ma page ba YouTube est comme belé ba histoire est comme belé ya ba dispute ba makam nyonso comme que so ba kena na réseaux sociaux basi la plupart on habite en général parce que na kano c'est ngate la plupart ya basi mususu pour senga pardon ou soit arranger un partenaire na ezali un peu passe a préféré en matisa mafuta mati na sa mutema okemba la plupart basi côté amibali mususu ndenge moko alors pour na koloba na point wana nga na ko permettre yango te même côté ya mwasi nanga auto botine bana même côté ya mobali donc mingi pour na koloba vraiment makasi pour nango ezali mobali azali maître nanga na yebi na kati ndako mobali za président de la république mama za premier ministre babu mesi za bana bisala betinga jine botalata so na vandi na ngara na yema yimba mingi na ndako. C'est-à-dire que baby papa linga wima mingi na ba erreur. Vous comprenez? Chance pe lokwa moi TV za rapé côté langa, ya on appelle la TV na ko tigela msubana, na nenga makamu susu par exemple. Mais on comprend que papa premier ministre et président linga le hôtel. So ida bokabone ye. Eza na ba réalité mso ya kamutu o baba mayoka pa. Panza nous vivons de nous na madinga sanga. Et moi nous vivons te meso mabe panza nous vivons. Donc on encourager les maltais. Total na dévolé. Côté ya Peniel, azana makam oh il faut arranger. Côté pasteur Mike Kalambay, il faut arranger. Je ne sais pas si vous comprenez. Mike, il faut arranger. Non, pas on y balait. Il y a réseaux sociaux dans le monde. Vous êtes journaliste. De quoi Mike Kalambay a arrangé en média? Ok, merci beaucoup. Gisèle Pella. Oh, moi, Félix T. Oh, moi, Félix T. Bisson, c'est mon account. Et puis Gisèle Pella. Oh, moi, Félix T. Botala. Président de la République. Et pendant que dans les réseaux sociaux, mona ki ngana mona ki gelo tenant de mona ki Glody Diasuka mona ki tout le monde piche kimu a mona ki les soldats de la presse oyo bitapora ngana tiata moi major tena tiata capitaine et pendant ni magamnyoso qu'est-ce qui fait Glorolangi qu'est-ce qui fait que image wana makambona nyoso même côté ba combattant même côté ya bato opposition même côté ya bato pouvoir même côté la presse, il y a sur TikTok, autre maman, Makambo Gisèle Pena, Denise Nakero et là. C'était pourquoi. N'avant d'être pour condamner Moutou. Parce que ils ont une force, ils ont dit que ceux qui peignaient les peuples, ils ont dit que peignaient les Moutou. Mon côté à Yokaka, la famille naïe. Tes mobiles, même pas bang à coup mobile naïe, pas même pas. Ndekonayo, c'est que bino tout besoin vivre. Si vous pouvez continuer. Ndekonayo, les images. Avec tout le respect, je suis pas hypocrite. Ngana sorana ba ministère nyonso na zana contrat moko te o na sana ministère surtout sali partenariat na par exemple les partenaires na les quartiers LTD service à décoration il y a Gelo Lutonadio na Blanchard Kabanga na Willy Moucheni Koda Mboga Willy Moucheni tout ça papier sauté yo mo yebi ndenge za et Willy Moucheni kutu na yebite zaka et yimba la moko na Paulo Luta Pembele parlant no banoni ngai na accepter que mobile Penel c'est mon ami. Mais ma kambo ya bango ezo le kana katu wana kuna et concerné Julien Botalata la te. Na logique ma kambo. Na zaki muto te na vanda na plateau oyo na s'exprimer pour na sujet ya vie coupée vie privée ya bato parce que Glorolangi ndoza na vie privée na oso ba pas so qui na ina na réseaux sociaux te personne akoya na vie na réseaux sociaux. Camarade no ba publier lelo fier parce que to mona moi c'est Mike Kalambay.
Maman ya bana mai kalambai. Mais oh maman ya bana na ezala quoi moi si soki passé mec ambe azana moi si. Cité et ça la bien. Julien s'il vous plaît. Vous êtes mon invité. Azali mobile soki nabi soki. Soki passé mec ambe azana moi si soki. Mais moi si wana balingana na moi si voilà na zongi si maman ya bana yo lobby ke pene na bige fa mec asenga rabazongana. Non ngai na lobby. Lobby on a pas non lobby ba propos il y a la dame en question. Côté P, il y a pasteur Mike Nani oyo pe ndeko era Ramsès azayi pe na micro nanga. Alobaki pe ke Peniel amelaka ba masanga amelaka ba cigarette tout et consort. Donc yango mona ça c'est zo pour na ko interpréter te. Omoni ngai jine botata ndo vanda ngana on a plateau. Ngana o regete ku poto yo vana poto boni bisa biso eza lo fundu te. Internet oyo ndenge komi ya poto ba analyse ko mo bebisa maka. Gloire langi. Tango Kabila azonyoko la population na République démocratique du Congo. Ngana sake fona ki ezwa Félix Tshisekedi. Alata la Costa Rouge na résidence. Na sake fona zwa Fayulu tango ba retirer signature ye et na zwa caméra tango ba retirer signature ko kitaba kita na aéroport na zwa caméra ba retirer signature na Genève. Na sake na besoin te na ke tout na bato parti mususu. Pourquoi pas yo ko sala ngo oluko obetsanga libaku? Eh Claudie Jesuka. Na yo on na place là na lobby le allez et comme ni ngape ba makambo belé. Naza na intérêt mon côté pona Peniel. Naza na intérêt mon côté pona passer ma Kalambai. Intérêt na ngezali parce que nous sommes des Congolais, tous ba frères et ba sœurs. Bato bazalaka na passer ma Kalambai, baza batunanga. Bato bazalaka na comment dirais-je na Peniel, baza batunanga. S'il faut qu'on le ba bientôt sur vraiment clair. Willy Mouchen Kodamboka. Asoarana yo asoananga ebi oba katsa beta na pisha na zoyeba à l'époque na lo bango kana dévoilé tozara na fête ya anniversaire ya na ba fête tozara na bandal na anniversaire ya leki ya pacho RFI ngai na pisha bisinga ngape na obeta kati moko be na vie Willy Mouchel pisha bisinga bi non ngakuna benga viete mais na dévoilé ka soldat vie to sagine kati mo be fe na beta libanda moko boye mais na mo bato na ba selenga ma ba aventure moko boye. C'est-à-dire que tant que Willy Mouchen a géré Ango. Je te dis, Willy Mouchen a ébi passer à Robinho. Na bola moi Robinho a ébi à Fabregas. Pourquoi ba salaire be émission te geba à part toi ça mon tout ba quand c'est exception sans rater parce que Willy Mouchen type na ba botali biso. Soki na lobby te gez bolanda Willy Mouchen. Mais soki toza na ba comportement le roi code mboka Willy Mouchen. A ébi gloire ne on Willy Mouchen a ébi ba vienne ba passe na ba réalité na yo obeteme. Et non e comment na matoyi na ngati. Au monenga géré Ango. Ndenge siko za parmi ba biloko yo ngai les combattants. Na lukaka na gérer na yeba on ayebi bakati ya pisha ngana solaka na Tracy Mbelenga na sololaka na bandeko nyonso otanga comme jamais na sima ya masolo na koluka na obeta masolo. Donc ça dit que le monsieur en question c'est mon frère na avoué na ndimi yango mais makambu na bango vie privée na ko kota yango te pona ko banga te pona respect même ya bana na pesi Peniel raison te na pesi passer mec Kambé raison te na pesi mutu fote mais on ngana lobby ndenge de bazana bana basa nini baluka kimia famille ya passé Mike Kalambai famille ya Peniel bayebi nini o bango na bango bayoka mais mutabanda rezara Peniel c'est pas le Mike s'il vous plaît au moni mutabanda Peniel eza la Peniel eza passé Mike Kalambai lo ba le côté mais ngana Mbappé era Ramsès ça lo ba pe ba réalité pe ba vérité ya Peniel era lo ba yango même de surtout se comprendre c'est-à-dire que muto to bana to zonga ebi ke ngana vanda. Maman la biso est fini bongo bombula a chaine lomo mosera to poka lobi boy gloria et puis que wera mwana moko malamu alobaka te boy eza paramètre kana bisi mais tant de papiers les poste à na télévision tala pi Roger tala ba Sankara et ça finga mais de surtout se comprendre donc message on peut saisir indirectement na poste na ko il s'appelle te na poste na ko il s'appelle mais Kalambai te alors que so il passait mais Kalambai ko yebisa et message on appelle sur gloria tout bisa énergie te pour la première vie pour voir Gisèle Pelana, Denise Nyakero. Pourquoi ma keleng ganga sauté? Parce que ils ont un ordre suprême. Oh, quoi qui côté Gisèle, quoi qui côté Denise et Vanaki Kimia. Parce que mec Kambé a dit ni na koko sala na era, a kosa na nga Julia, a kosa na yo, a kosa na papa Joana Nyonso, Peniel P. A yebi nini o a koko sala na nga Julia, a kosa na yo, kosa tout ça na ba mi tout ça makam na biso te gloire langi. Na na ba charge na nga moko na ba makamu na nga moko. Merci Julien. Yo pose na ba charge na makam ne. Alors bah si j'ai ba relation pour amoureuse ezaka trop glissant. Merci Julien. Ba tout so pe ba roza appelle la bolingo na bango pour ngani na vandiao. Même moi si a tous na ba millions. A tous ali danger de ni so si bolingo si li gloire langi. Na otika nyonso na baluka na okende
na olukana bandela à 0. Merci Gilles. Tout se comprendre, voilà. On comprend. Mais ce côté, on a qu'ils dévolé. Merci côté Gilles. Côté a passé Michael, côté PA, il y a merci Gilles, nous sommes vraiment rivaux à faire. Voilà, on a compris. Mais personne ne connaît français, personne moi sinaï, académie moi sinaï, ça vient. Naza partenaire, il y a Madjabou et puis il y a passé Michael à haute voix. Merci beaucoup Gilles. Ceux qui passé Michael Mendenga avec la France, ceux qui qui dans la France siko. Na ngaki nas dans la wana sur place. Merci parce que na yebi yango côté il y a Penien et Zandenge mo Gloria et bi bino mo moko na ndenge mabete na yo ngam na yo regretter pour anima na yeka rapport da boko regretter na angle mususu na vie privée na nga na yebi ça ils ont avantage pour nga mais na vie professionnelle mo na regretter parce que na poto Gloria to comme ko sala ka analyse ya makambo oyoyo mukolo sija za wana te o yebi vraie version et pas Penien. Non, mais et na réseaux sociaux, ça va garder c'est ça, on voulait pas parler sur ça. Denis Nyakero Gisèle, na bandel sous na lobiango. Moto on est silandeni. Bon, voilà parce que les gars sont privé. Je pense que nous avons ceux qui peignaient la lobby na Yoglo Olangi, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, Julien Botalatala, Glo Olangi, Matika Songo, et tout le monde, Picha, na pour ça te bolo ba mabelonga. Fali Poupa alobaki na Ken Piana kotanga kombo na ngaite dans les bons ou dans les mal. On demande aussi à Peniel Fali Poupa aloba na Ken Piana koloba kombo na ngaite dans les bons ou dans les mal. Soko tali fimbu na fimbu lelo kombo ya Fali Poupa eza la soute parce que j'ai eu ici le temps. Il y a Rosola Pena qui est monté. Voilà, c'est qu'on peut demander. Ça y est. Côté il y a Peniel. Pardon, ça c'est Peniel n'a pas publié. Ceux qui a publié t'es. Gloria, aux professionnels. Gloria, aux professionnels. Ceux qui Peniel à lobby na Julien. Autant à sous combo na makam na ngaite. Gloria kota en communauté picha kota en communauté Glody de sou autant ma kamangate je ne pense pas que Glody de souka en vendateur combo ya Peniel na respect Glody de Zanango ce qui peut passer Mike Kalambai a yebisi pe batune peke botanga sou combo ya Peniel te azali mama ya bana na ngai mobali pe ya Peniel a yebisi Peniel ke kotanga sou combo botanga sous combo ya le message que zote ya papa ba na yo et na limite que makamone ko ça que ba mbali ba su conscience em sou mobali na yepe apekisaka ye même sous Peniel yo karaté em sou pe parce que mec un peu avec ça rappelle ba era mais tant ba que na télévision ba ça la gani tu vois ba bloquer avec ça moto donc on te vendre à biso balé ba total biso bo tenir sur rigueur si j'ai ya vie privée et ça trop glissant gloire yo vendre aux appels ba oya yo peso e bandia o e kezongi bomata to linga ba bloquer on a ti o ils importé zali bana kati et c'est quoi si j'ai ya ndeko na biso la brine lelo Jania Koufi papa bana ya Koufi peu importe la brine a bomi, peu importe, Jana Koufi sur le plan spirituel. Peu importe, la brine a ça qui m'a bien, ça qui m'a mais la brine a ce na bana oya Jani. Gloire, baby qui ça c'est ça bien. Tu as un bureau, avo bima baki bazolo taxi, so carré, Koufi baso mais na poto a bureau azati. Jani a se sacrifier pour non que l'autre ba aller na classe. Peu importe azaki yuma, peu importe la brine azaki ndumba, na makamu nyonso, mais lelo yoyo ko banda na batu tout o ba kanga mu ba le kana télévision, na ba YouTube, na ba TikTok, na mutu monto que zo mona Jani aketika ye na classe. Alors, moi respect wana ya mukie ezala côté à passer Mike Kalambai parce que c'est homme de Dieu. Car la Bible nous dit mutu ena nzela nzambe ba kritika kete. Na me mafardo te pona ndimi ke aza camarade nanga. Na koko wana ki kamaderite, wana za vie privée na bango. Parce que mec ambe pe na partenariat na ye. Pour que mbongo bima eya. C'est que parce que mec amba ye ba ki voit ou faux na ba botali biso. Donc problème ezate. Mutu moko te amem sa fardo nango. Peniel, nga za journaliste. Yo yebi. Ce qui est venu mes alliés, parce que mec amba sali ke a okende na zeni de Paris na rolobela on peut tout le monde chaka on na manina biso. Merci. So c'est ko yambe to yambaye. Peniel peso ko que Julien Botalatala na sali si maison d'habillement ndenge le quartier LTD à Gelo Lutonadio service traiteur na décoration na déménagement ba bloco nos. Non que ça ben non ça te. Pourquoi yo journaliste aux une expérience à TV o bana basi belé lo ba na poto na ba o bana Congo. Ba apprécier yo batalo gloire langi.
Je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis par rapport à l'événement que frère Mike Azaro, ça, c'était pas les moments. Pour l'événement, il y a un peu de Péniel. S'il vous plaît, avant l'événement. Parce que ça, la minute, on parle de Péniel, on parle plus de concert de frère Mike. Il y a un peu de lingandé. Donc, il y a Moïse Zimbié derrière Péniel, tout lingango pété. Voilà, c'est que comme Moïse il est derrière Azan Sima Makambo, avec boy concert à Moninga. Mais ce qui sont les Moïse Zimbié parce que Moïse Zimbié Azan Sima Nango, ce qui est abonné. Débat Bazolo. Débat Bazolo. Débat Bazolo. Balukape basa ape mo malamu OK ya osa ape mo malamu de façon que to boma moto mon basa na nzambe baza bato baza exemple mon gloire la ngana onde to vandi abo bosa na teke so ngana lobby bato musune bazana bayokaka o ngana lobby bato su bayokaka o bakalia lobby o glodi ya suka lobby o yo lobby ba oyoka pour éviter ba blo mususu ba relation amoureuse ba terrain mon très glissant. Donc nous avons respect à pasteur Mike Kalambay. Nous avons aussi respect à Péniel. Aux importants, Bachakinia, Bisoto Bimana, problème au Nyonso. Merci Julien Botalatala, merci beaucoup Héritier Basket, Chamo Basket, Guy Basket, Fire Basket, mise derrière la caméra. Il y a Djodjongo de respect à toi, merci à Yaoulé Mouché, le véritable code Pichache de Salé. Tout le temps, le véritable code. Depuis, il y a Djodjongo. On m'a posé ma question, émission, non? Merci à Désolé, mon agence privée assurée à confiance. Merci à Guélon, le tonnerre de Chute Sali. Merci beaucoup à Mamie Méline Zembatos Pépélé Yambeto. Nazara toujours fidèle. Merci beaucoup. José Moubalekar de Béni Barcelone, Chute Sali. Désolé, l'agence assurée à confiance. Papi Kaimbe les boss. Blanchard Kaban, un respect à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Choisi Matata Ange, adorable grand maître. Des bons séjours à Paris, Rami, Amissi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Félix, à toi, tu de Chilombo. Nous avons besoin d'un changement. Les policiers, na biso, ba okenge la biso, ba olala, na ba tol. Ba ozwa sointe. Président de la République, je sais que toute autorité vient de Dieu. Félix, c'est que de Chilombo, a oyo kabiso. Les policiers, na biso, ba olala, na pas si salaire, exact, ba roulage, bazora salaire te ba comment bimisa bango na balabala pour que ceux qui chaque jour bazonga na ba 207 ba kangaka na ba transport ya mona s'il vous plaît yo linga to te mambo apene mambo ka biso yo linga ngote prochainement on va parler non s'il vous plaît salaire exact pardon c'est la salaire soulever pour mon mouké na aéroport international ya Njili bafout ça batou $45 par personne au Lubumbashi, États-Unis, Congo, Québec, so kita. $45 par personne, so avion que c'est 250 places. 250 places c'est sali 5000 si je me trompe pas 5000 et quelques des dollars, $5250. Ou bien 5505, 250. Si quoi, ce reçoit par 5 avions qui t'a Bruxelles Airlines, Air Ethiopian, Air France, Air Union, soit tout à 5 avions par jour. Tobima, na 52 000 et quelques dollars, na $45, na $45, bah on paie ça. Mais na une heure be kuna place bah ça c'est ba test ya Covid, ba tongika mire et puis ba komika peinture libana mais tout ça ba test na ba bâche. Et puis ba médecin ba ozo salaire te ba bilo fe ngana lo bande yango wana bilo fe ngana lo bande yango wana fe ngana lo bake Félix Tshisekedi na partenariat na Cameri tango ya ba olia mboka non s'il vous plaît nous sommes arrivés à la fin on va parler ça prochainement les émissions chez mon petit émission rébellion Julien na mon émission J'aime mon pays oza le vite parle oza émission le vite parle J'aime mon pays prochainement rébellion Merci beaucoup, bye bye. Courage okende na ebite na pesi mbote te bombo kata maman na image po. Qu'est-ce que c'est que pesa mbote comment qui asoma ka musu. Le Victor parle, J'aime mon pays. S'il vous plaît Gloire elle a 3 émissions. Le Vite parle, analyse et J'aime mon pays. Si qu'on a J'aime mon pays, na l'invité parle, na J'aime mon pays. Ngana lo bamage no Félix Tshisekedi ya kiti ba camarade nyonso ya poto na Kinshasa po bazwa ka mbongo, bazwa ka ndima ya 6 prison, baba ndima prison ya 6 mois, ya 3 mois, après ba gagner ba millions. Yo lingele ka pourquoi pas? Yo lingele ka J'aime mon pays. Mais pourquoi na marche o ça na magi pe ate po na mamboko
la mona qui ote o tuna mama na na mona bébé o mo te place mona bébé mais pona obimisa énergie o tuna mama mai kalamba po bando obi tala marche na na plateau na ke marche té mais il faut qu'il tape sur le temps ça journée d'investigation avec le temps so bana avec le temps te gloire avec le temps il faut ça la paix musala o esengeli pe que non batali que analyse Julien c'est mon émission tu n'as pas d'or parce que condition émission comment je peux conduire mon plateau toi pour une émission mais à la prochaine Soré n'a jamais mon pays quand tu avais récit Peniel tu n'as jamais posé de questions à Tshisekedi parce que Yemtu Azalaki il fallait poser pas encore comment le pays Aza congolaise proche maman Olive je parle de Peniel la personne appelée Simoto fallait baner que aux congolaise un mois du par rapport à pays Marambezo les cas je pense que ça y deux émissions yo le Belika Peniel et puis tendance sur ces années nani ndeko era Ramsès nous sommes balés journaliste ça na position raza congolais faut tourner maramamboka okene trop na kenene yango na kenene pe yango voilà loko kenene yango prochainement que j'aime mon pays na yamba ngoma o ya manga te glolangi yo gloria limbisanga na ma arrivé à la fête chérie yo linga vraiment je discute pas avec toi s'il vous plaît respect à plateau nangai tu sais bien que l'invité prend tu sais toujours quelque chose sera toujours supérieur et invité naï autant là il facile je pense que tu dois me respecter à plateau nangai tu peux dédicace non. Ok, merci beaucoup, na Blanchard Kabanga. Merci beaucoup, na Derlé Diengo, Mourinho, le grand coach Rapace. Merci beaucoup, na Promis Nsouka. Merci beaucoup, na Aimé Sambi, Christian Kadima, Patrick Ebacha, Lodi Diasuka, Héritier Fire, puis na PC Moté, na Oga pour Borakie. Héritier Basket. Héritier Basket. Fire Basket. Fire Basket. Shango Basket. Shango Basket. Guy Basket. Guy Basket. Guy Basket, na kuta na répétition ya Beka, mais Patrick Beka. Akabeli bat mambongo, tout maman sommet. Et puis Bambote, Paulo Nuluta Pembele. Solange Massinga Yaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Tornado, je te salue. Merci à tout le vrai. Merci à Jordan Mizoua. Merci beaucoup à tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Merci.